pilote naosenga merci le président mokonzi misala akosala donc soki asali so matete bakoki misala esili tokobetuna maboko makasi oyo ezaliza pa monene bana tobotama tomwana na kote en tout cas merci mingi vraiment naza ya kosepela mpo kala matete ezalaka boye baprince kitokos bacourant babala boza na kozomona ti coin ezalaki nde bongo tozomona makambo nyonso bien mai pepele courant kitoko mais sikoyo courant makambo nyonso epebaki baprince mawa plein mais sikoyo tosepeli ndenge fati beton aza beton ya beton asesi mpe baprince ya beton ye mpenza awumela uta kolongola yo aza te papa tomoni babuki tokomona babuka badale to banini mpe babandi kosala biloko mosusu ya kala bati basali mosusu ya sika te ozomona bapapa journaliste donc oyo basali oyo eza basali yango kosala sika na bachinois baye kosala donc basusu bato bazotravaille na bacongolais basangai bayeba mpe mosala nde papa alingaka bosala mosala bino bétranger na bana mboka mpe bayeba mpe mosala nanga na rappele bato ndoto omoni mpona bana kosoutenir na drapeau boye donc c'est-à-dire ke nalotaki ndoto moko boye ezaka quelques jours oyo toleka awa naloti ndoto oyebi président Félix na ndoto wana yaya na biso grand frère famille liboso et puis mokolo monaki nga abi alekela Guillaume yo na linga po sala makambo nga na lobaka salela nga boy atinanga ko crédit tel na kati ya ndoto wana à partir du jour wana mona on ndien nzamba benga message mo bena bandi olata mamo drapeau et puis à partir du jour wana na soutenir et puis na zo mona monde to wana mateta Mbote na mobon Serifa Kisombe na Papi Kelly na Armand to na kati Australie na Hervé Momba na kati Italie lelo to sali deso to kiti na commune ya Matete to ina commune ya Matete to kota nde misala esamani bazo bongisela biso Matete obino botika kala na lelo za yesu nde Matete bebaki yango lelo to kiti sur le terrain ko laksa bino na kati Matete na commune ya Matete na ba quartier place na telemi awa na ngambo za quartier Mboloko Ngilima ngambo wana eza na 3 quartiers ekaboli na avenue one babongisa boye ekobimati na wenze ya Matete na kotika bino bolanda bongo na kozongela bino na retour bolanda longo na Juno Kapa ya toleka Avec Fati Béton, nous bâtirons Éco-Routine et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya, qui merci Aéro National, Dr Etienne Tshisekedi pour le tour. Jean Obiemé, Hypogré. What?
au-dessus de la loi, il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Ah, maman bien la pour mon ami. Ah, tu salues. Ah, tu salues votre maman. Ah, tozana ntomba. Na matete. Na matete. Lelo esengoza nini kobona bazobongisa banzela na bino ba quartier na bino bazobongisa suka niveau ba mai na bino elekaka esengoza nini totondisa bino esengo makasi ndenge tomoni nzela na biso ezonga lisusu koleka ndenge ezalaki ndenge eza ndenge toza eloko nde esali biso susi ndenge toteka biloko na biso toteka suki neti nga nateka biloko apérissable nyonso ezobeba me ndenge nzela ezonga boye nayebi nde tokozala na biso bien ndenge toza awa nzela oyo ndenge eza awa donk tokende yango libela libela ekobuka na sute ndenge basalaka liboso ezobuka na bato moya baleka eza te tosepeli makasi aza na esengo makasi oloba nini na Faci Beton oyo topesi Faci Beton merci na mosala azosalisa kitoko epesi biso esengo makasi awumela Jean Mobien Maire, Hypogré. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, et c'est qu'un président qui va nous prophétiser. Fils de l'héros Étienne, de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Et puis des temps qu'il avait, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président qui va nous prophétiser. Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, sans fil. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Et puis des temps qu'il avait, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. C'est qu'un président qui va nous prophétiser. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. Si était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble les mains dans la mer. Reconstruisons notre pays qui fait déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Faci Beton. Dans son époque, il y a plusieurs innovations. Il
Il a établi état des droits, personne ne décide. Atika ce téléphone à 2000 francs. Nos autres, Atika ce téléphone à 2000 francs. Il a établi état des sièges, la paix régnait partout à l'est. En voyant militaire, Pharaon s'attaque sans récit. Il a établi état des droits, personne ne décide de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état des sièges. Bonne côté maman. Kopeka na komba nani? Ndio kwa Marcel Aigle. Mama, Sana matete, sana kwingi. Ni festival. Ouais, matete le son qui va ils arrivent la santé, moi la santé, mabulu mais ça fait dans moi matete c'est l'équipe là. C'est là partout, pas canalisé, pas canal, bah c'est calme. Soki obali matete osenge yo bamutu ozosala bien te kosala mabongo po boyingelaki pofre baokomisela yo komini na ome yo osisa toche likolo osenge kokoza likolo osala mabongo namona matete so matete mwa mingi mokomboso awa mwa lede mwa mokomboso tobinaka awa esika tobina mokomboso yango oyo papa obenga mina komwa nani lelo tozomona bazorealite biso matete mobimba lokola mona matete loba eza nini tozomona mpe basaleli babongiseli lisusu kaniveau bafiniki oyo kofiniki me tomona mpe batiki mwa baespasi yake bosala basalongo tomonaka na nsima ekomi nango poubele bobaki bafulu conseil nopesa na basalaka bato basala wana si fo bakanga bango basali boye donc après quelques mois mpona kosala tirage ezalaka facile eza kitoko mingi bato baboka milangi antuka eza mabe mingi mpona bato fo bakanga bango fo bamande eza mpona bato wana okoloba nini na tata mokonzi ya mboka oyo azosala mosala to makishasa moma tozomona presque ekomi nyonso chantier me bamosusu bazonima ete oyo bazonima ete batelema tuka félicitation aza na 6 sur 10 napesi 7 sur 10 papa komono nani awa tozali wapi nga komona ngai seki sefirin me oyo bayebi mingi seki belge kata matete papa avant tobeta liso ya matete nde komi lelo beta biso lisolo matete awa ezalaki ndenge nini awa mpe tozala na quartier nini awa toza na quartier mboloko matete na biso ntango biso tobotamaki tokutaki ezalaki propre bien mais na baperiode moko boye kokoma tocomprendre te ndenge matete ekomaki mwa salite lomwa ndenge wana mais tovandi nzambe kosala na tata mokonzi oyo toza na sikoyo fati beton en tout cas akanisi biso loka mpe aza mwana mboka akanisi biso vraiment na kati ya commune na biso ya matete en tout cas presque motu nyonso toza ya kosepela tondimaki te mbasi tomona boye kinga na botami nakomi lelo boye mambula oyo namonaki te baya kosala entretien ya basalite ekolo basalite banini kobwaka biloko te balingi bamanzanza owa bakoki na mai bakoki nga na yini donc vraiment ezalaki malamu susu te alors ata mokonzi ya biso mawa fati beto mwana mboka aye kopense mpo na biso tomoni babuki tokomona azobuka badale to banini mpe babandi kosala biloko mosusu ya kala batie akote basali mosusu ya sika nde ozomona bapapa journaliste donc oyo basali oyo eza basali yango kosala sika na bachinois baye kosala donc bazwi bato bazotravaille na bacongolais basangani bayeba mpe mosala nde papa alingaka osala mosala bino étranger na bana mboka mpe bayeba mpe mosala okoloba nini na tata mokonzi ya ekolo Faci Beton oyo aza na vision wana ya kobongisa Kinshasa tozomona presque commune nyonso chantier eza bazobongisa okoloba na nini en tout cas journaliste merci na wana moni ngai en tout cas
donc ezoleka na biso nalisi mais sengo eza na kati ya mitema na biso na bana ya mike bakomi tosepela boye na babuti classe kotambola na ndenge na kati ya makadamu tovanda awa tozongpepa bien biso ezalaki basanité babiloko bakoki na se cette fois-ci na bambuku baza lisusu te bakimikimi propriété kote na mboka donc acontinue akomba mpe kokomba abanga eloko te lokola se andimaki mokumba oyo papa natikelaki ye epuis acontinue na mayele papa atikelaki ye mboka oyo akoni kosala mpo nayebi aza na baide mosusu akoka nde kimia evanda bienge epuis asala baide aza nango vraiment tosepeli makasi topesi bamerci longonia mingi nzambe azala kati na ya bate na famille na ye ngai navandi na matete na moroko numéro 27 bar a bayenga mingi belge tobenga na belgique omoni ke vraiment nasepeli makasi conseil ndenge kopesa mpe na bana matite na bino bazobotama mikolo oyo tomoni basalisi bakanivongo bazwaka fulu bakomi kobwaka na butu na espace oyo etikali vide ya kosala basalongo wana conseil ndenge kopesa na bana oyo na baoyo nyonso bazosala biloko yango conseil na kopesa na bana na mikolo mpe mosusu bakwelaka liberere wana salite okombole bwata biloko wana esila etika suka lelo babiloko tosala yango suku te dai na soni tozobwaka mwa likasa mingi tomoni bosegene na yo moko parce que eloko biso moto kobatela yango donc bazosala yango presque matete mobimba banzela kitoko bakanivo kitoko ma ya mbula ebetaki awa me tomoni na ndenge edimo tozokanzi ebetaki te moni tocomprendre ke olamuki na ntongo boye omoni kaka mwa vraiment papa beto eza kaka beto propre ezongala na kitoko donc sengwa ndenge tozala moso bana bakinu bamatetwa bana oni britannique bone senga kosakana te papa donc na bado ya mike tozoteya bango bozo basusu te tomoni bongo en tout cas rapport chef de quartier koyeba yo mpe atindi yo na commune kuno futi amande mpo olapa yango moni même tozosenga oyo bazolinga kotindaka mwa biloko mosusu na koteka mosusu mata likolo badali mosusupassage wana tuka batika yango basala yango te meme bosipe azoboya eloko na toka alobaki eloko wana esalema te totika ezala kaka ndenge eza kitoko na mboka na biso na kati ya commune biso matete tata mokonzi azosala bamosusu bayonima ete basaint thomas bayi bazoboya azosala misala te okonteli bango na ndeko nanga papa journaliste nayebi na yo eske ye soki to mwana nzambe na kati ya famille na ye na secteur abotamaka eske même biso toya tolanda nsima eske mingi nyonso bandimela ye mais aza mwana nzambe azali nzambe mobimba ayekati mokambi toto bomoto papa kende otela otialisanga bana na ngai nzela ya bosolo obisunga papa nokende na lingaka ayaki monaki mabe mosusu tomenase ti toye kolobani toboma ye donc même na famille ozali même na bamitualité ya quartier même ya mosala donc ozali wana kopesi ide ya kitoko biso yalakisa bakendede bakanganisi yango wana ti yayebi ebele donc eza eloko moko eza tout à fait nature moko boye eza na biso mais fo totika titire wana ezaka kitire moko foto ya mabe ya kotonga monoko ya contre epesa monene maboko continue na ide na ye soki eza mone bakisa yo implice nde emoni malamu mbote papa na mama awa tozali api toza na matete na quartier mboloko mama awa abete biso lisolo ya kala awa ndoviva na neni ava tobeta ya lelo vraiment naza ya kosepela mpo kala matete ezalaka boye baprince kitokos bacourant babala boza na kozomona ti coin ezalaki nde bongo tozomona makambo nyonso bien mai pepele courant kitoko mais sikoyo courant makambo nyonso ebebaki baprince mawa plein mais sikoyo tosepeli ndenge fati beton aza beton ya beton asesi mpe baprince ya beton ye mpenza awumela mutu akolongola yo aza te papa toza kaka na besoin na wata santa zala kaka wana avant yo kolongwa
silisa biso makambo nyonso tozongisa matete ya kala to bafaci aza na mandat aza na mission mpo na yo aza na mission asala mission neti na suka oyo nzambe apesi ye place oyo eza pouvoir na ye nde nzambe apesaki ye avant kotika biso ndenge azobongisa asisi biso guerre wana este atiki biso population na kimia tolia kitoko ndenge ya kala courant azota sikoyo tokeluka mai zongisila biso mai ezonga ndenge akala courant mpenza ezalaki tota tozolalaka régie des omeka kotala kote mai este bolanda likambo ya courant wana eza makambo afatile makambo na bino batia bino mpo kosala makambo wana balabala zongisa to courant nde ezalaka tikuna so courant sikoyo oloba nini bao bazocha temete tata mokonzi azosala te batika biso bambula ya pamba wana fati beton azosala bazali koseka yebi politiki te ayebi yango aza na politiki ne ya tekiniki na ye donc tomona par exemple bavoyageaka biloko maka moto aovoyage nzoka tokali kobongisela biso bamakambo eza na importance en tout cas vraiment awumela na o papa soki okolukanga naza na matete kaka wumela papa kitela biso biloko mai courant en tout cas tosepe no papa 100 ans kotombele baveni mpe bokota tina baveni tala baveni bakota yo mpenza papa wumela toza na yo bamama matete toleli yo papa wumela mbote papa tozomwana oza na esengo oloba boye komono nani non kombo na ngai naza coiffeur Guillaume R tozomona na lokumu awa olati drapo ya mboka tozomona ya awa tozali wapi mwana mboka awa toza na matete oyo quartier mboloko omandina mais nalataka boye mingi soutien ya mokonzi ya mboka babenganga beaucoup plus koto molobele ya mboka alors nasepeli makasi vraiment komona bino molobele ya mboka awa matete ezalaki na ndenge nini kote na liboso ya salon na oyo ezalaki na ndenge nini afo ekoma lelo boye olimbisa nga na eloko moko oyebiki na kuti olota ndoto moko ya pas longtemps awa na ndoto wana Félix azalaki grand frère na biso na kamwa epe bandeki kolinganga mingi na ndoto wana mais eloko na nga naloba par rapport ya makambo nalobi na nga na rappele bato ndoto omoni mpona bana kosoutenir na nataka drapo boye donc c'est-à-dire ke nalotaki ndoto moko boye ezalaka quelques jours oyo toleka awa naloti ndoto oyebi président Félix na ndoto wana yaya na biso grand frère ya famille liboso et puis mokolo monaki nga abi aleki na Guillaume yo na linga po sala makambo nga na lobaka salela nga boy atindanga ko crédit tel na kati ya ndoto wana à partir du jour wana mona ndiye nzamba lobenga message mo bena bandi olata mamo drapeau et puis à partir du jour wana na soutenir et puis na zo mona monde to na mateta na féliciter parce que mateta yaki abandonné matete bayebaka ngo quartier bakuluna komena banini boye mais omoni ke bato bayoki plaisir bato moya matete donc ça dit que ozo sentir que misala ozo salama batika bato kala donc bananga na ye amba liboso mona misala misala on peut béton na lobby est-ce que boyebi ke ndenge na za boye na lalaki awa na likolo ya terrasse wana ba beton bache bato bango na basana lalaki awa nalali kutuki tongo po na elengi malili na beton pe na décidaki ndenge na za boye so na fika chance ya kosomba lopango boyebaka lopango na nga na bambire na bapavement nyonso ezalaka beton wana décision na suite lelo tozomona liboso na yo awa batiki badaletu wana mpona ebo bafongoli kosalisa longo tomonaka na butu bamosusu baye bafongoli yango babwaki poubele bomeli mai obwaki na espace vide wana okomobilize bana kotoyo mpona assainissement boyeba kobatela baterrasse okoloba na bango nini en tout cas penza nga avant nano naloba na milobeli nanu nga moko oyebi nde to abetoko na difficulté obwaka salite ndongo mona betoko na difficulté tana net ngande na sana ba papa mushwara na simushaki donc même obwa na sina zo mona place ko bwaka faut tumbango c'est-à-dire il faut na tumbango soit ndenge zana ko chango kaka mai lembi ale na nia tango na lipapa vous comprendre donc to ko kate même liboso ba maison bo soju kama tito che omona ka yomo que ça ne va pas parce que place obwa matiti ate ba terrasse nyo c'est collé pas de madusu donc na ndimi penate na béton ba président salia munene boye na ndimi de kongola na makasi ya kufungola ngo ba président na kati wana peneze loko munene au président sali to mona difficulté salite ba pousse ba kompena ba yeba su penza matiti donc vraiment ba kongola ba matiti to Allemagne Afrique wa lobaki yango tozo mona ona misala na lobby
mais est-ce que oyebi ngane na boye na tanga lo bagal man d'Afrique pour la dama politique trop mais oyebi na dutaka na ngona bi président atako to Allemagne d'Afrique na taliba Allemagne de na mona kango Allemagne d'Afrique mais na sentir ka environnement ka ya te comme Allemagne d'Afrique na lobi sari ndeto abeko omoni ndo zana ba na benga ba no subo ya bo mona benga environnement na biso ba tondi mateza mate ekomi elengi moko boye boleki na gombe na bétonnage na yebisi yo ndeto za boye oyebi ke béton o batera so bafungoli est-ce que oyebi ke sali ba 74 ans bana belge salango ba papa na biso na papa abotika na ba papa na biso ba mona te place ba bongisi ata terrasse ata place à okire vous comprendre mais ndenga ya salango boye donc ndeto aboye déjà oye ko rater to na 60 ans quand na ba béton o ya l'aise et puis ba chango double béton ya béton moko te na so ko filmer au mona o likolo double awa una esalami premier béton bana ba sa deuxième béton ko sala babenga ngo béton de propriété na béton béton propre na béton voilà yango elonga na sepela ni po banda président côté bo konzina zo landela yi na yeko mona gratuité de l'enseignement na yeko mona gratuité de la maternité na yeko mona banzela ngezo salama na moni ba université ndenge tongami partout tout ya bunia ba inauguré en karaté webi ya bunia wana na tamba zongo likolo na kasa ngo eza potote na zo tala boy bunia na yo tala boy na moni général Luboya donc o ezana nga Congo na bunia na kamo ke makasi donc na lobi non et pe obi nga na tanga mingi te et pe singa posa ko kota université mais yo yebi kana tanga c'est dans retard te zonga non te mena diplôme na zwaka te te zwaka ga na kota université zo kota ga na zwa diplôme te mena kota ga université jour moko na kena otika mina nga bavandi na bana kata université ko mo konza boye azana mandat ou azana mission o moni ngana na vandi awo ngana nzamba yokela ngai so na lingi mutu yebaka mutu wana azana nzambe donc ndenge toza awa na likambo ya mission na yeko comprendre yango Mark Cohen aza diplomate américain on l'a posé un américain to lela batirse mais tout le monde président a eu un pouvoir de makambo leke belé ayebisi bato abi moni quand vous parlez de mandat il a une mission soki be okata mission na bokata on a formé un mandat bino nde bokata kata bitene bo calculer compte mandat mais nous savons que le président a une mission au moni preuve nango mutazana mission bolingo ya mboka na ye moni mutso akolomboke ta regarder d'abord au moni ba beto sali donc to tiki ko lela makamanzele sili et puis na yebi kanenge toza en serre de Jézali vous en prendre donc maman peut courir comme peu moi bien moi je le sais déjà merci mon mboka merci beaucoup Chef Fadano yako to dans Lukayo merci mon collègue mbona merci maman bengam na komo nani mabena maman toza na commune nini na quartier nini toza na mbolo po mandina maka na commune nini matete leo tozomona batongeli bino babongisi nzela na matete banda wenze na nani na mbolo ko na bino esengo zani eza esengo nde papa abongisi biso matete toli matete ezonga su ndenge akala ezalaki yango tozosenga pa papa abongisa yango ntina baveni ezalaka kitoko ndenge ezalaki kala eloko su tozosenga batia biso kisa bangungi ndenge ezalaki ekala baepompa oyo endoleka na hélicoptère na oyo endoleka na camion milingi ezokota biso tozokota na kati tozali bana mike tosepeli baterasi oyo biso tondokokota na kati tokoketi tomatina wese yamba loko kobatela bokomoka bafulu te bokomoka matiti te po etonda lisusu po obenga bakonzi bokosalaka basalongo yango tokobwaka lisusu bamatiti wana te tokokombola totina bapoubele so mpe moye ezali tina biso ata bapoubele na bakartier tobwakaka po ekamino yako ezwaka yango nasuki ndenge wana nasepeli azala awumela tia kosisa misala oyo tokosepela na ye po aza pati beton merci mama En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit en 50 ans. Mettons-nous ensemble, les mains dans la main, reconstruisons notre pays qui finira par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance aux préservatifs et bons. Plaçons l'épaule, il y a plusieurs
personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi état de droit, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état de siège, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. La grande dame Denise Bianchero, femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, la fatue béton, un homme humble, l'homme de la prière. Hostile, concret, toujours en avant, soutien parti béton, à 100%. Il dépêche mouillé, combattant jusqu'à la mort. C'est une distinction. Et la pièce sociale, l'homme des actions concrètes. Il fait pas combattre, jamais abattu. Kongo ye kobonga kaka, Kongo ye kobonga kaka, Kongo sepela. Jamais opesa biso mokonzi moko ya mayele, atonga bolimo amaka nzambe. Baipolitika Kongo tosangana topesani maboko, na président Faci tokosepela. Avec Bâti Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Ma présidente Marie-Laure Kawana, Obangani, Ebo Maratin. à 100%. CG Augustin Kabouya, qui merci à l'héros national, Dr Etienne Tshisekedi. Jean Mobien Maire, hypocrite. si bozalaki nde ebele mpona kolanda ndenge commune ya Matete bazobongisa yango bazozongisa yango ndenge ezalaki kala. Commune ya Matete eza bacommune oyo eza babelge batika yango ezalaki ya bon terme batika yango bien, mais lelo baye kobongisela biso yango na béton. Babongisi na bango esimba te, mais toro nde baye kotiela biso béton elongo na chef de l'état ndenge ayotie basala banzela na biso na ndenge ya béton ndomo baotiela biso béton na kati ya commune ya Matete. Bozomona nde bouti kolanda nde commune ezalaki ebebaki makasi esika oyo bakartier nyonso ezalaki ya kobeba mituka elekasi to bamote elekasi te, mais lelo na grâce à chef de l'état aye kosalaki babongisela biso nzela Matete ezonga ndenge ezalaki. Matete eza bacommune oyo parmi bacommune batikaka na commune na bavile ya Kinshasa bayoka babanda lokola Matonge lokola pardon lokola bakalamu lokola ni bakitambo ndenge commune ya Matete ezalaki commune Matete bebaki lelo bazongisa ngo ndenge ezalaki Matete lati béton. Donc Kinshasa mbeko ma béton na béton pour mai pour ko éviter babiloko ebele pour ko bongisa biso banzela. Merci bozalaki na ebele pour na kolanda. Merci na bon ça fait que so mena papi Kelly na Armand tout na papa Jadeo Kashunga na papa Christian Kashunga. Merci bozalaki ebele pour na kolanda. En tout cas tout le monde mbala isima. Ciao.